Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène, on a le babonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha robima chic, robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na pour like savino oyo, et ma futa, on a mon salaka et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam différent, et ça caramel, métis, chocolat,
mpona komaintenir kaka crème ya maboko ezali, crème ya lèvres rose ezali. Donc kohésite te contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. La lleva, toque. Ça fait un toqué. Il y a un tellement. On a fini le téléphone, tout le monde qui...
Il va vraiment trop suicider parce qu'il y a un paiement. Bolekisa maman qui est né au paiement, ça va caca pour ça la moi bien. Ok là sous les mettre. Là on voit la caméra de l'île Nibu. Mais il y a la carte là. Toka to pimangabu. Oya bandi pesa. Oyo pesa. Nessa ngambo kuti mukolele mano na mbeki. Donc yala bango victoire. Et puis les malanga fuma ya on peut les cas ya dimanche là. Yo ba l'exemple ba chef. C'est pas papa tu vas tapoter c'est biso on a tapoté déjà. Sango ya Janifa ita unayoka kiango esala inga pasi tala kutu bato boyebi te mais soko yoki sango akufi esala pasi soko muto osani musala moko mo travailler na ndeti mwasi to mobile na basene yoki sango ke akufi habilité esala pasi donc ay pasi mikolo ngo mais na kina swate
famille bino ba comédien moi ça les pas na fuka ma que maman bana na asengi pardon to mona morgue papa leki ma collègue aussi a bino baza to ba boy même à mon accord ya papa bana na ye on a yoka que moi si oui asala ki mabe elobami biso to moninga elobami asala ki mabe que moi si aleli afukami devant papa leki afukami devant bino ba collègue baza poto boy même ata l'accord a pas moi est-ce que pour na yoka que moi si ko lo bani na famille bon afukama kinga azalaki te nga naza na Kinshasa bon soki moto asali mabe moto asengi bolimbisi tolimbisaka mais asakei aolamuka suki eza volonté mpe ya biso bato te nzambe ayeba akozwa motu na ndenge na ye akozwa yo na ndenge obeli akozwa yo beti libako akozwa yo na ndenge ya ebeli bon akei deja nzambe azwi deja molimo na ye bato balobi babino bacomédien bozala kaka soki collègue na kufi ndi ko manifestaka mawa nyonso mais ntango azalaki na poto andoko souffrir nyonso abenganaki ye azangaki ndako kovanda keke collègue na poto wana bazwaki mwa studio malgré bazwaki studio mazangaki na mbongo ofuta ndako mais bele abengaki mpe bango vaye mo pasaki mission akola akotaki hôpital ebele bamonaki ye te mais ntango akufi tomoni bato azolela olinganaka so moto akufi yaya question no pose nga nazala na poto te nazala na Kinshasa ekozala mie na opposé yango na bacollègue na biso oyo bazali na poto baza awa so opposé bango question wana baza mie placé ya koexplike yo makambo oyo tuninga nga moyen na répondre eza te parce que nayebi ndenge réalité ya poto ezala te parce que nazala kuna te nga na Kinshasa. Remerciement na yo kwa euti poto et Kinshasa bakunde na honneur remerciement na yo ezali panani na ba fan na bino ba yira futi ba pile na bango ba yebi nga tout d'abord na kosenga nanu merci beaucoup na maman Denise Nyankero na papa Fati na kosenga vraiment bango merci Fondation Mobimba ya maman Denise Nyakero. En tout cas, merci beaucoup. Parce que Bisomoko peut-être était un gâteau cocaté. Mais eloko oyo, maman Denise, a salina papa na biso Fati. Nazo sengaka merci beaucoup. Zambalola, abakisela bango. Apesa bango longue vie. Voilà. Et pourquoi bokaboli matanga toyebi ke so ba comédie ba kufi matanga mingi ezala pas famille logique ya boye wana mais to moni bino boza awa na kasavu mais matanga eza et pas maman bokende ko boza kaka pourquoi non to kendeki eza ba collègue musu ba kendeki to koma ki kuna lokola bandai ko répéter ane tchétchéri et tant que artiste yango moni to sala ki pe awa ndenge mama Zozo ayambaki biso apesi biso espace awa boko chape matanga awa ndeti na minute tozokende aéroport pona ozwa nzoto ya ndeko na biso bato bavanda misika bakomela wana tant tokende aéroport tikozonga ba 2h 3h tozonga misika wana na air wana etietereza na victoire mutu nyonso ose retrouver tolala awa na tongo to baluki tokei tokaboli matanga te matanga eza kaka na famille ya Jani. Ok, merci. Maisha tomoni awa nakozolela te toza pasi bagani tozolela te ange toza pasi te bibi de la comédie c'est aussi matanga et comme à kermesse et bité le bani okolo dans le vélo te na question na ya parce que kolobaki olela te na monde ti matanga na bino et comme à kermesse on est le ko fingi biso donc question ana et na réponse te parce que bango biso to ba artiste toza na langage na biso oyo tolelelaka kolelezaka te moto omoni azobambana na mabele azosala so nini
ya fai to liana e to milana e tangu lelo akufi prevane to yesika o ya fai abandela musala na e akomela star awa de Tchétchéri to vana leur présence na biso nangamo ngana ko te pana na vanda na e lukani de ce na e ko vanda za parce que ya fai akufi donc matanga la biso eza awa to vanda abongo. Pour la famille, les corps bah remerciement na yo, remerciement na pourquoi tu peux payer à millionnaire à ça qui est mission que 2025 orbite à stade de martyr à ça la pleine le monde peut 2024 2025 2024 à corps et le beloni à ça qui est mission avec orbite à stade de martyr et le 2024 à corps ngeta que chrétien dans le bas et le bengelo c'est parce que l'homme propose des dispose à ça là programme na orbite en stade de martyr mais Nzambe a décidé autrement donc biso ba auto banan toi ne lo bati on enseigne daka merci la première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi ndenge a sali quand même corps ya frère na monsieur Jani Fay et comment awa to lelaye na honneur nyonso merci vraiment Nzambalola abakisela elle susu ebele koleka o asali pona Jani Fay donc on encore bana ya ngwana merci initiative ngwa malamu même ba fanatique ya Jani o Jani a sepeli saki na mukili na théâtre na comédie na bando ça lobi ba aux appels na besoin ya koluka ndenge ni ba ko assister bana ya Jani mais faut quand même ba yeba ke lelo songa na moyen tamso ya ko assister Jani na ko le ka peboye na ko le ka parce que ndenge to zala boye to apena batu balinga biso mais o pe ba fanatique na biso te o pe baza ba famille professionnelle te on se comprend donc batu msusu azani ka fanatique alinga ka makolo linga pe ko sungo mais peut-être azana banzela wana te soki bande comme msusu o baza na poto o bazali awa soki na simanango idée moko bongo e ko bima to lukandeni puis nazo ko pesa vraiment ba coup de chapeau na mère Vala maman Valentine voilà déjà la initiative azo qui a organisé spectacle moko et ko zala je crois les 5 na village Temba donc au artiste biso nyonso tout ozali wana amoni ba vesi atul ba okita na bato poto c'est la Rosala Anse la Duchesse mère Vala Yemoko namoni na bandeko msusu ape na Congo so bato zalaka wa namoni pe artiste msusu baza déjà affiché donc ozala elo moko bien comme ça droit d'entrée ozala na encore 10 000 francs mais surtout sali un bon nombre na kati ya spectacle wana mongo nyonso tu ekota wana ozala pona ko assister famille soit maman ya Jani ndenge atikali bongo to bana bazali donc c'est ça elo moko na soki pe ba initiative moko ya bongo et pour continuer et vous allez vraiment il aura bien. Voilà, merci. Merci Sané Baba. Alors, quand vous avez une photo, il au moins bader pour le kin. Alors, ba fan na yo la dit Isobé, ba imbaye. Le bama ke non, billet d'avion au za ki na photo, na pe bozongi na awa, za ki bon financer et pas maman Denise Nyakero par rapport à Marambo ya Jani. Est-ce que vous affirmez biso ce que vous avez sorti pesa elle? D'abord na olongola bena chapeau nanga pour na couper ça. Vraiment merci à toi, merci mingi na maman Denise Nyakero et puis na fondation ya maman Denise Mobimba na ebi ke ba collaborateur ba collaboratrice bato ya za to travailler na bango après na ba conseiller na kati ya fondation so que za ipe idée ya malamu te je crois tam susu ba ko pe ko isoler pe news voilà mais bande ko fondation merci na bino parce que tam su ba réunion pe sala maki po lelo tam susu et sala mandeng wana mais ndimite na mama pe yemoko akoyi ko lobakaka mais déjà là pe sa maman merci pourquoi tant Jani a kufi le 11 mars ngana yaki na Paris fallait na zonga Kinshasa le 13 mercredi Jani a kufi lundi. Alors tant que je suis là qui n'a pas passé na moko bon ils ali banga te mais na obeta li solo mama yuyu bita na kina petit frère na moko to tamola na souvent so na pe kuna Clément Kadogo to keta la mère mais ku tazo sanga bi ke mais la di yo zonga ça on le kana parler na mona na na problème na dit bon ça va to mona quand même ayambi biso to komika na era damiki webi damiki comme dans la era d'Amiki,
nga pe appétit pe mobulu na comprendre te nzala na libumu me posa kolia eza te abina kotsa na liaka na mwana mba na kotsa bu na mona mbala moko téléphone nga na tchaki yango na penché ezo charger na tala boye leader amis Vieux Zap, nabi ouais, nazaka na Saint-Denis, non na Aubervilliers musika te. Abinanga babengi yote, nabi babenga te pom nini. O fe jani adai. Na sayo. Na zo psonet muto mo avide makila sur place. Nabi mamnyo zo psanga. Yo kango e panani. O te ba ucho benga nga ipa Samba de Paris. Nga nabi Samba de Paris. Bo benga Igor 2 minutes, to benga Kinal Maleko donc ça dit likamba jani so ngana zui pena parce que même temps ngana kendeki na tunagi Igor 2 minutes na tuni nani jani bon to sola ki mais na ebi ke soko ngozo news ya jani bien photo na Igor to otuna Kinal Malamoro ngana ebisi benga Kinal to obenga Igor abisanga na bengi kutu Igor a olela déjà directement na confirmé parce que tant abina Igor a olela déjà na confirmé que adai vertige to masa na ngamoro if pamani fala ozwanga na car to longona to zaisu na choité to bimi to koti ba métro tant to kota ba métro ba tout na ba téléphone na bango na bisa yo Jani a bougé qui Paris na ndenga osana ba téléphone ya ba maman ba papa tout le monde si on ba to ba olela so ba moninga directement ba olela parce que bazo mona ke image ya Jani parce que oyo mutu na bango voilà bon c'est tozo senga baba ko ya Jani et que no kunda mana Kisasa batutu nazo répondre la question là batu nyonso ah pourquoi batu nyonso bazolela Jani ko na efa kene na Kisasa naza mutu moko na prolonger ce voyage te fona kita kin tout ça ba démarche sur place nande mo moninga na kita kin gloire à Dieu to okuta peke maman Denise déjà azaki prise donc ça dit prise en charge il y a rapatriement il y a corps na enterrement tout il y a Jani na il y a obsèque surtout na charge il y a fondation et ça là nga bien abi bon lokola kimia nesko na zonga ki poto ça siko ba programme susu mais quand même merci na maman Denise na nion surtout mais ko zonga na biso ezalaki lokola neti nga déjà makambo eza nango to sombara habillé nde tokendaki na major bisadidi nde major akataki de billets abi phénomène token donc éclaircissement merci beaucoup d'accord merci cinquantenaire d'ailleurs côté Bembezali mais tous en musée national donc voilà et donc bon fanatique na biso ka que ils ont zela biso surtout il y a déjà zaki na ba rendez-vous na ye azaki na ba programme na ye azaki na ba projet na ye na bana na ye mais lelo oyo atiki biso donc tango mosusu lobi kozala ngai kozala yo kozala lobi ndeko wana de ya malamu ezali to retenir eloko moza très important oyo papa na ngai Freddy Bonganda isa ya mbale sombo aloba na ngai pa yebisaka nga pa continue ko yebisa ngai to sala na mabe na mokite parce que tout est vanité on ne sait jamais lelo oyo olugo sala mutu moko mabe pour se faire plaisir pour les muso son nurier pour na 1 heure du temps 2 heures du temps 2 ans 3 ans 5 ans mais lobby yo petango kokende oyo kana di kosala moninga wana po sala plaisir donc ya malamu ezali biso bato totikali to za leçon moko boye et puis bandeko oyo soit disant entre guillemets et ndeto yo ki soki eza makambo oyo ki mene sala mabatika osala mama ndengo wana donc souvenir ya malamu ezali belé mais dernière kosolo ngana ya Jani dernièrement benginga na moni appel plus 33 muta benga maman finginga ya maman na yo oh natuni oh s'il vous plaît zana nga zo finga ngabo ya maman non lisusu ngana bi oh c'est monsieur mais comment ko benga muto no finga nabi ezanani alobi nanga luambo ya bakomeni ah nakoba ba moya Jani na bando sokami mais ozo benga ngate ndenge ni kala bi vena ngai labi ozo benga ngana bi vena to sololi donc to sali ba blague azaki mena ya moko boye d'ailleurs na habité ya Jani ngana rotiko la mona mena ba telier eh ouais on est là nali boulou nali boulou nali oh c'est quoi ça ou alors nous ba comédien nini yo ba vérité tant ya Jani na bombo ba no sola te ba ko sana molela
yo muta vérité, yo muta vérité. On a eu basité. Amiyebi. Mais moi si il y a Jani regret, t'as raté ça la prime. T'es non raisonné, la brune carte. Mais yo les loyo, à part yo na Karine Mokonzi, nous avons côté la brune la zaki, nous avons côté le nom négonaï. On a moi si, na moi si, n'a pas ça 9 mois la libouni. Basi on va zoter mais la brune. Est-ce que ne va pas bolingo le bamba soina te, baboina te, nani na batutu na se moyo na sala mabete nani, matie na biso. Tout ça la pe mabete yaya. Oh batika biloko wana. Toza basi toza batu moi so ko mona ofinga la brine landela se ndo tsepe ya Jani Misu oh moi so to ofinga la brine ndo tsepe ya Jani Misu et puis le repesinga kanda Maxi na bi ko sana sisi makasi Maxi yo za na mukanda il fallait kaka okende ya Jani ba tokisana na ya Jani ya tokisana election ni ba tokisana election ni ba sala na loba na ko loba basalana il y a Jani a passé Zemi, il a passé Jani Mukanda, c'est qu'il monté poignet. Ah, ma fille, tu es méchante. Il a pris 16 ans. Mobali na yo pena yo princesse Olingi na 16 ans. Là, Andrés, c'est ça, ma bonne. Andrés. Oh, boss, body boyoko. Oh, t'as gagné, bon, t'as fini tout avec ta confiance dans ta place. Non, Roberto, ma confiance dans la boîte. Mais pas un comédien, yo comédien. Nga ma poke ma ngona za na so mobali bo sali 16 ans, yo ko pese Mukanda pa. Comportement de ces animaux. Comportement de ces animaux. On va matiner à 3 balles. Ah oui. Botelinga. Andrés. Oui. Baroina yo ala. Ba ina ngai. Wa ina makabo ina ngai ninga. Eza vina nga. Tant maman ba Jani azolila. Yo zo mona ni. Ya Jani wa kenda ki normal lo zo ngi koli. Ah ngano ça fait mal. Ça fait toujours mal parce que ça moani. Ba réalité a poto yaya. O yebi on repeto yebi ngo. Na yebi te pona kenda. OK, to ka lisolo de baba si ba biso basi a poto. Biso basi a poto ya cho. Dans le kenda te. Ya na to yebi maso ele kaka kuna. To benga na ka mibana bandaku parce que mundela pesa to plombe. C'est ça non? So ma beka ndende kwa kufi comme de kwa kufi. Bon, et puis ça me balade pour tout timba. Maman salamu tema munene na yebi ke lero mama olela kaka po maman 9 mois. Ils ont passé alors moi on a un attaque en avion avec ça qui bango na ke ko luka et puis azozonga lelo alali. Ça fait mal. Vraiment merci beaucoup, merci trop chers téléspectateurs. Ya Freddy Mbalo Sombo. Tomoni na tango ba misi corps ya ndeko na biso Janify ba privé moi sinaye amonata. Ba privé même donc est-ce que vraiment c'était normal ba privé moi c'est mon encore ya mobile naye. To il fallait kaka batika et peut-être pour na ko honorer mobile naye. So que zaki ka César yo. Zala siko na place ya Jani so ezaki kasi yo Jani bandeko no baboyi na bango moi sango batala siko yo linga oloba ni c'est ça OK donc yango na kena oza mukolo donc naninga ko répondre makambo wana te parce que tani mango te donc donc comment ya Freddy a confirmé que na confirmer que moi si wana zaki mabe yena tamemi amemi papa nazalaka na enda ko mokote OK mais bato nyonso na poto bazolo bali kambu moko nga naza nani po na ningi na il faut na dribbler bango yo zo appuyer bato ba bali kambu moko mais banaza ko appuyer te mais eza yango wana po bango bazoloba nga zalaka na poto te OK nazalaka na bango te mais balobi ya Jani babengana kai na ndako pa la brine ye moko mizongi saka na ndenge na ye kasi teza bolingo bato ye moko nda mibomisi ezalaki bolingo yo ozalaki te papa OK amizongisaki na ndenge nini donc wana moye botuna yesu te po aza te alors ezalaki makambo ya bolingo na bango donc ndenge bandaki kolinga mwasi asalaki mabe mais babi mwasi nde mutabomisi ye wana eza bango balobi nga nazala te nga nalobi kaka oyo bazoloba yango nga na kolanda po bango nde mutu bazalaka kuna donc nga nakoki kokoloba te no te yango te nga na kokotela nga mutu te mais nga naza kaka ngambo ya oyo ya ndeko na nga akei. Vraiment, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Bon, eloko wana ninga nalingaka te yango wana biso toza basoda te ntango yo lobi guerre ebandi guerre wapi biso toza na minduki te tolingi tolela ndeko na biso na motema moko tozala bomoko tose soude tomikanga ini eza makambo eloko nini towelela
mbonga mama Denise mbonga mama Denise nga kutu mbonga mama Denise te nga na ina félicité ne mama la première dame na nyonso ya sali lelo to telemi awa po eza ye so ezaki mama te to nga to ya awa te est-ce que vous comprenez nga na félicité maman et puis na félicité pe papa parce que papa sali yango po sala mama sala faut papa ndima et puis na félicité pe ba o bazana libanda o ba tie biso mo po ba nini ba dia igari wele aza na États-Unis Marius Munga. Voilà. Aux États-Unis, à Washington. Richard Twendel à Dallas. Donc il y a Théo Zambrota. Azawana choisi Matata. Azaliwana donc bateau yo batie biso poids na nenge to ba solo bana biso ke bo za la calme ba na miso ba ya avion. Alors il y a l'avion. Bazali belé na pesi bango en tout cas merci ba commander to tika biloba loba. Biso le to zalaka boye te dazo ka moya lelo. Lelo on a kamwaka yango mona boyo kakate na obena na po o mona ti mona neti oza petite sœur nga boyo oyo finga nga. Mais là on ni sala bino ba comédien boko mape biloba lobango là on ni epuya bino po boko mape biloba lobango. Tango biso to bandaki musala na biso wana na yo botamite. OK. Lelo to bandaki ko finga te. Ba vie na biso to kutaka ezaka lokwa ba vie na biso ba père son âme lokwa ba vie nani ba vie Shaba. OK. Ba vie Kwedi. Est-ce que to zala ka songo vie Kwedi telemi nga na ye wana mbalio. Mais ça blague te fona gumbama mais oya lelo te balobi ezaki lelo alors ki lelo na bango yango ba gumbama te ba gumbama menga ba gumbama nga donc génération ndeza pourri génération ina maboke sikandeza pourri te musala ndeza te yango bazangi kama kosala yango ba profiter ba bino finga na bato alors c'est ça tali organisation à poto bazo zela bino pina organisation qui ça passe makambo penze ko kota kasi ko yebana on mona nga na kati organisation te bani na ko boya organisation te na lobby nga na bani ko boya te na kati ya NTPC nazalaka. Mais ce qu'on a connu nazala ya ikeko. Est-ce que vous comprenez nga? Donc alors tant on a ya ikeko alors fera longwana. Donc na kati ya NTPC ba négligera ka balembongo. Lera ngo ya ngona. Ngana zana ngai première conseillère na ngai za madame na ngai. Madame na ngai ba omoni ba biloko ningo na ko zala ka te po za marque no ngana muté ya mukuse. Alors to lingi to lela jani avec honneur. Az artiste munene gramba. Bolo baka to sala ngona ba sentimenté. Est-ce que vous comprenez? Bino boya boya oza image. Boya oza ba image. Yamba liona bana nyonso ya janya tiki moni opesa na bana nyonso et puis basi tout ya janya botana bango. C'est pas normal. Non ngana na basi nyonso wana to. Bazala inito bazala ndemu namta azwa ka par na yeto ndenge ni. Te bana. Biso eloko ngana za wana na aka kote ya bana. Ko bana eza makila na ye. Basi na yebite yo yebi o ya balaki. Sylvie. Très bien, otangi kombo. Odo yebakit. Siko yo lobi basi. Po abotaki yango na siko kote o babotaki bana nde. Siko yo lobi Sylvie po ba latsaki epete. C'est ça yango na. Ah merci. D'accord, merci beaucoup. Ça passe. Ça passe. Mais azalaki prophète. Voilà. Jani azalaki prophète banda ko yebisa ngai ko tozalaki ngana Jani tola la chambre moko apona Shaba pe chambre la moko donc kangami elo ka ya banda ko bakki non ngana kusonge pembela na kusonga na serike alobaka ngo Jani alobango alobana kusonga pembela na serike wana to komina Paris na Rodisubwa na la voisine waneza kako inakisha ça par rapport à passe pas souffrance donc tant que yaka voyage pour na Jani à partir aéroport awa abane ko mona jaba makam donc to ina ba go pass comme avion awa na aéroport faut na go pass biso tungai ya po Jani Shaba ba go pass ya laki ya ye kaka ibunga ki mina kata passeport voilà aloba ke poko mbona otanga hotel alobi pona ni ato kota na makam na ngati kanga na voyage bwana ka comédien te comédien te kombo wana ngamona yebi ona apopa yebi voilà alors Jani ti to luki quand la passeport na yo mona na to mati to kopi na avion muto ya déranger avion pour les cas Jani azalaki voilà tanga zo pende poto voilà tant que poto de busuna 2009 Jani li mwe bandi pour les cas Jani na avion asala toilette ata 7 fois donc mukemkaki alors le problème c'est en avril tant to komi na Cameroun, mauvais temps. Jani les boumouzo dérangé Jani. Et après avion, basengi autorisation to kitiwana to zo moi pose bo taye bonga. Alors que avion soki a atterri, bakota sur toilette. Donc Jani pour sa toilette salarié forcé kaka yo ko kota
Non, il faut pas que tu entres là-bas à côté et puis ça avion solo. Donc on va ngai après on a Jani biso 3 en avion. Jana lobi non, muto yo asala nga boye en tout cas ngande na okende boye. To ye banaka. Ya mabeli susu makasi to komina Jani na poto to kita na Rome. Après bino 3. Biso 4 après Jani Shaba nangai. Kiti na Rome to komina immigration place ba beta kaboleka. Donc bakanga Jani na po. Mais tous ont le même visa, même document, bakangi Jani, bakangi Yapo. Biso to lekina Shaba, Apo atigani na Jani. Un producteur ailleurs aujourd'hui soit parti à Italie. Monsieur Didier Nta, Topes Babote, era yé. Yemta Memarabino. Non, fondation de ça ici, papa Edi Kilombo, Didier Nta, donc basala collège. Aye azui Jani na Apo, Jani abino non azo comprendre te poto elingi na te muto zo sala boye. Na yebi azotanga kombo na mais moi natanga kombo on boye. Exactement. Le gouvernement fait kunda biso. Fait kunda biso, musala to sala to sexa bato mba pesa biso ni. Fait kunda biso. Est-ce que ça te po bino mo boza vraiment non? Belise là, ndeti ngamba na to sala 3 mois hôpital. Mona la mona ke na TV, to beti mbela ka obele to luka kisi. Asala théâtre? Oui. Na to beti mbela te. Mais toi to moni ke comme te jeni ça grave. Biso to kokate, faut to le papa na biso ko la sunga biso. Isa mabete. Et ma bête, au sol de l'homme, il y a un bête à matolo, il y a un grave point. Déjà, j'ai un bête à matolo. Oui. Oh, tu bête pas président de la République, biso to za batu, to za batu to sexa batu, to za ba stress na poto, so atala bi en tout cas, na za na kanda na monyo kana seki. Bande ko na basunga biso, ba bande ko na biso, mais papa biso pe ya kishi ya mboko ekolo na biso. So to na po futo beta mbele pa na ye. Parce que ba démarche na so poto ko uta ye jana uta kuna tonga to sango ndeni. Mais to bi ki to na leader na biso so ateka mutu makambo na fasi to lela te. Dans ce to kufa ka boko ka pwepwe, poto bango senga bi pop bino bolo. Et en sens te. Merci Aminata, merci beaucoup. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectives. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye.
Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makama mbongo sala ngo awa. Namona keza ka lobi na yo twino sa nini? O eza agence à transfert. Ndina biembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O biso tsumu na pata ya sa telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Karamba yo tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Koko che. Azui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli yo motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli yo motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yo ni bangana Dawidi ye. Exemple TV qui t'encore, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui t'encore, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui t'encore, rien à dire.